Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Mokili mawate bandeko nanga mokili mutu pasi mokili komi kobangisa. Bandeko nanga ba pasteur, surtout ba pasteur lelo nazo s'intéresser mingi na ba pasteur. Ba Bible o botangaka. Ba verset oyo boyaka kote ya biso. Est-ce que bozwaka penza temps ya ko comprendre mate yango to boyaka ka kote ya parce que bozana bino na besoin ya succès ba benga bino ka ba pasteur to izalaka nde nini. Bandeko nanga to yebi c'est connu de tout le monde quand ndenge na lobaka na ngai. Mwasi o ba bengaka mama aza mutu oyo azalaka na bolingo. Bolingo ezala nde nini? Bolingo ya mama eza tango azokanisa tango azaki na zemi ba souffrance wana nyonso ya zemi aye kokoma na tango ya accouchement tant wana ezalaka ta moko douleur moko kutu insupportable ezalaka ta moko mama azoyeba te soki akovivre to soki akovivre te yango omona bamakambo mosusu ata soki mama alingaki asilika atalikaki bo mama alobi te nakumbaki na nga pe nakumbaki mwana 9 mwana libumu na yebi douleur oyo nakoki kopardonner nakoki penza ko aider mutu nakoki kosunga mutu. Mais c'est regrettable na communauté na biso komona ba pasteur ya communauté na biso bandeko nanga bolingo ezate yo pasteur na mwasi na yo bolamuki penza na tongo oyebi ke moninga na yo pasteur mosusu aza na chambre azobela bo préféré na bino bokangaka ndako bokangaka na bino chambre bokangelaka ye na chambre pendant 4 jours azoliaka te azomonaka libanda te bokangi na telefone na ye pour que azala en contact na famille na ye te bolamukaka pe na tongo boke misala bolamuki pe boke église bosambelaka nzambe ya ndenge nini. Bandeko ezosala pasi histoire oyo ezosala pasi mingi makasi na motema. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo na memeli bino sangomoko ya mawa makasi. Sangomoko eosala pasi komona pasteur abomisi moninga na ye pasteur. Wana nyonso nini lokumu kaka ya succès. Azana posa ayeba na mokili mobimba. Bandeko nanga histoire o eza histoire moko osala pasi pe mawa. Yango no senga na bino nyonso bolanda biso bolanda émission oyo du début jusqu'à la fin. Bandeko na biso bo comprendre nini le kaki nini salaki ke pasteur Jean-Paul lelo adia kotika biso. Avant to kota na mozindo na biso bandeko nanga na olingana nous na sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka ezana ba histoire mosusu soki eye ezalaka bien ozui penza kiti na yo ovandi. Zwa kiti na yo bandeko nanga vanda. Tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, mwa sucré na yo ezangaka te. Kolia nde tokolia te. Biso toki soki tozolobela makambo ya matanga, toliaka na biso te. Tomelaka, tokoki komela na biso,
mais kolia nde toliaka te. Bandeko nanga tango boza ya kovanda wana na basikre na bino pembeni, bobosana te kotia volume likolo wana pe bokoyoka bien histoire ndenge ezokende. Soki pe ba publicité ezoleka, en tout cas bandeko bolongola ngo te, botikela biso ba publicité ka ndenge ezalaka na mwa système moko ya bien makasi. Bandeko nanga tokota sikoyo na histoire na biso ya lelo. Pasteur Obomona alati veste na ye ya jaune, kombo na ye Pasteur Jean-Paul Bukasa, pasteur ya église Hope of Nation Church. Église wana ezalaka na Afrique du Sud, précisément na ville ya Cape Town. Azalaki vraiment pasteur moko ya munene. Na minute to loba azali lisusu te, pasteur na biso autaki kokufa ya de cela 10 jours. Akufi wapi? Akufi na États-Unis. Bandeko boyoka histoire moko et osala pasi pe mawa. Yango no senga na ba Congolais nyonso, chers compatriotes, aimons-nous vivants. Tozala na bolingo penza ya solo. Makambo oyo kolinga te batu basalela yo kosalela ngo mutu mosusu te. Kosalela kango moninga te parce que nous sommes de pèlerins sur cette terre. Yo kolinga keno na bomaye okanisi ke yo ko vivre awa na se ya moi éternellement ozomi kosa. Peut-être oyo bomi akufi na ye bien, mais ya yo peut-être obando pola. Eza na batu mosusu ba kufi na liwa moko ya pasi ya kopola. Toyeba ke toza ba pèlerin. Kande na bando loba pasteur na biso kombo na ye pasteur Jean-Paul, aza pasteur moko munene na Afrique du Sud. Soki lelo ebele ya ba Congolais surtout bazo benga bango ba pasteur. Na Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durban, pasteur Jean-Paul azaki parmi ba pasteur oyo ba encadra ba pasteur ebele Congolais. Encadra penza ba pasteur ebele bandeko nanga. Kolobana no bolo mo pasteur Jean-Paul aza pasteur oyo azalaki vraiment humble makasi toyebi ke na monde ya lelo ba pasteur ebele soki déjà pasteur soki asambeli pona mutu azaki na mwa ba problème moko boye mutu wana azwi solution to soki peut-être comme to bando luka musala ye kaka asambeli pona mutu wana mutu azwi musala mutu azobando bela asambeli pona mutu wana mutu abiki. La plupart ya ba pasteur bazalaka bakomaka vraiment na ba règlement ebele pona okendo mona ye kaka il faut rendez-vous, il faut boyer ba mosusu kutu na bambongo bakomaki kosenga. Mais ce n'était pas le cas avec le pasteur Jean-Paul. Pasteur Jean-Paul ye moko kutu bando loba don o Nzambe apesi nga ya ofele nga pe na kopesa ngo ofele parce que to mona lelo ata ko consacrer ba pasteur mosusu ya de ces pasteurs oyo ba osenga mbongo. Mais pasteur Jean-Paul en aucun jour a kende pa ya batuke na ningina consacrer bino mais bopesa nga mbongo jamais. Abando salango ofele. Ba église ebele babanda ko invité ye pas possible au monde église o invité ye lobi kuna ba invité ye ba église ebele jamais au monde ke non aboya to aloba boye te ya bando lobaka eza musala nzambe na kende naza disciple à Jésus na kendo sala musala nzambe yango nzambe atiaki kati nanga. Pasteur moko humble pas possible. Pasteur moko compréhensif pas possible. Pasteur moko abandaki ko solola bien et encore bien makasi et puis azaki pasteur otolobaka ba pasteur moko baza mûr tellement ba épreuve ezalaki ebele yango esalaki que le pasteur akomaki mûr surtout sur la vie spirituelle akomaki mûr makasi. Bandeko nanga kandenge ezalaka pasteur Jean-Paul azalaki sollicité na couple moko ba vivre na États-Unis balingaki babalana. Bon comme bayebaki déjà le pasteur Jean-Paul vu que pasteur Jean-Paul mingi na ba église mosusu babandaki ko inviter pasteur Jean-Paul a kende koteya. Alors couple wana pe ebandai umona pasteur Jean-Paul azokenda akuna koteyaka. Nde bayaki ko solliciter ye balobi papa est-ce que jour à mariage na biso okoki koya ko bénir mariage na biso.
bandeko nanga pasteur Jean-Paul oyo bando voyager bando kende ba États-Unis pamba pona koteya mingi soki azokenda ka États-Unis abando kende kana mwasi na ye siko ya turo ya suka oyo esalaki ke pasteur Jean-Paul lelo aya kotika biso akendaki ye moko. Pourquoi? Parce que bazana mwana na bango azalaka na Londres. Mwana na bango abengisaki mama na ye na leki na ye. Yango bakendaki kuna kotala leki na bango kandenge zalaka. Donc mama kendo tala mwana na ye petite sœur pe akendo tala grande sœur na ye. Siko ye kosala ke papa comme babengaki ye na États-Unis pona kokendo bénir mariage yango mama azalaki na ye na Londres, papa ake na ye États-Unis. Tant papa ake États-Unis nde mama aye kozonga. Vu que mama pe a travaillaka asalaka bino moko boyebi na mboka mupaya ezalaka bien papa azosala mama pe azosala nini azosala mama azalaka infirmière na hôpital moko ya munene ya Cape Town. Tango aye kozonga ba congé na ye pe ya musala esilaki moyen a landa papa ezalaki lisusu te. Nde papa aye kokende. Ayaki pe kandenge ezalaka bayambi ye batu o bayambaki ye eza révérend Benoît pasteur obo mona alati polo ya blanc. Nde mutu ayambaki ye na mwasi na ye. Bango mibale mwasi na ye kombo na ye mama Lili Makolo. Nde kombo na ye baza na États-Unis bandeko na ngai. Batu o mibale nde bayambaki pasteur Jean-Paul. Ale ye kosala ke mariage pe esalamaki le pasteur Jean-Paul mutu asalaki nini ayaki ko bénir mariage. Tango mariage ye kosila pasteur Jean-Paul ba église mosusu ekomi ko invité ye akenote ya. Et kosala ke dimanche ya liboso penza après ko bénir mariage ake atei na église. Après kosi sa côté ya grand frère ya révérend ya pasteur oyo pasteur Benoît aye ko invité bango epai na ye ke bakendolia bango nyonso misato. Bandeko nanga kandenge zalaka. Bango nyonso misato bango wana bake balie basepeli basololi kandenge zalaka makam nyonso c'était un dimanche. Baye kozonga na ndako. Tango baye kozonga na ndako kozonga ka boye mbala moko mabumwe komi kosala bango pasi. Na pasteur Benoît na pasteur Jean-Paul Bukasa. Bandeko nanga mabumu na bango ekomi kosala pasi. C'est ainsi que mwasi ya pasteur Benoît, mama Lili Makolo. Bandeko nanga ba o nyonso baza na États-Unis. Batu o mibale pasteur Benoît na mwasi na ye mama Lili Makolo. Baza na église munene kuna na États-Unis. Bandeko nanga boyo ka histoire ya ba pasteur na bino na mama pasteur na bino. Mama pasteur atiki mopaya. Mopaya pe azolela libumu ezosala ye pasi. Azui akumbika mobali na ye ake na ye na hôpital. Tango ake hôpital kuna na yebite nini bayebisaki bango. Jusqu'à présent balobaka te. Balobaka te nini ba docteur balobaki. Bazongi ndaku mobali na ye akomi komelaka bakisi. Siko pona pasteur Jean-Paul bakangeli ye kaka na chambre place abande kolala bazui na téléphone na ye bakangi yango pour que a communiquer na famille na ye te. Boyo ka histoire bandeko nanga histoire moko ya pasi mokili oyo batu baza na motema mabe moko impossible. Batu na yebite bandeko nanga tokanisaka ke biso toza éternel sur cette terre totoka toyebaka ke toza ba pèlerin pe na se ya moyo. Un jour nzambe akoki kobenga biso. Eza pasi. Bandeko nanga atiki pasteur Jean-Paul na chambre batiki ye. Ye na mobali na ye a faire soigner ka mobali na ye. Nde baye kolala après 2 jours baye kozongisela ye téléphone. Tango baye kozongisela ye téléphone nde mobali aye kobenga mwasi na ye ebisi mwasi na ye mama Claudine ke mama nazoyoka bien te. Wana nani pasteur Jean-Paul. Alobi tokendaki na feti toliaki mwa biloko mais tango tozongi libumu. Donc nyon soka na toilette. Nde mwasi na atuni pourquoi? Ba memi yo na hôpital te. Mobali na yebisi ke non et osimba nango balobi awa hôpital eza nango nini? Eza nango cher. Eza nango cher moyen yeba bemanga na hôpital eza te.
bandeko nanga nde pasteur Jean-Paul aye kokata tango aye kokata baye bazwi téléphone lisusu na yebite soki ba utilisaki yango pour que courant nini charge nyonso esila to soki endalaki ndenge nini na téléphone place charge esilaki bazwi téléphone batie nango na mesa na salon. Troisième jour, quatrième jour, pasteur azaka na chambre bakangeli eka na chambre. Pasteur mosusu le pasteur Benoît na mwasi na ye ba osala bitambola tambola bolingo. Pasteur Benoît azana ye bien. Maladie esili mais pasteur Jean-Paul bakangeli ye na ndaku. Tellement mwasi azomeka kobenga mobali na ye téléphone ezoleka te. Akomi kobenga ba pasteur oyo bazo répondre yete bazo yambaka yete soki abengi mobali ako répondre te abengi mwasi ako répondre te ka bongo tellement azo forcer ka ko benga jusqu'à ce que mobali aye ko répondre ayebisi que non ndenge za boye mobali na yo azo yoka bien te mais tokendaki na feti moko a expliquer ka ndenge zalaka toliaki et puis mabomo ekomi ko sala biso pasi vu que awa traitement izalaka cher na États-Unis traitement izanango cher moyen to faire soigner ye ezalaki te yango ngana kendaki hôpital ka bakiso nazo milaka yango pe yepi abandaki komila selon ba explication ya pasteur Benoît bandeko na ngai siko yo soki olobi bongo pourquoi bozo boya pasteur asolola kana mwasi na ye pourquoi bokangaki téléphone ya pasteur Jean-Paul wana nde mituna na ngai parce que ebela bato bakoya koloba awa ke non bokanga pasteur oyo comme si abomaki pasteur Jean-Paul bandeko nanga pourquoi pasteur oyo akangaki téléphone ya pasteur Jean-Paul et pourquoi tout ce temps ce qui moi si ya pasteur Jean-Paul abandaye kobenga bango babando yambate eza pasi bandeko nangai nde ko sala ke moi si na ye vu que azaka na ba connaissance pe ebele na États-Unis nde kobenga pasteur mosusu tokoloba kombo ya pasteur wana te parce que pasteur wana nde ayaki kosunga biso to yeba ba vérité ebele tango aye kobenga ye a expliqué situation nyonso pasteur wana lobi na ye ke non place kuna bazo vendre des musika tindelanga kasimbongo na tia carburant na kendo tala mobali na yo mama Claudine pe alobi OK pas de problème de aye ko tindela ye $300 ko tindela ye $300 wana atie carburant ale ake ko tala le pasteur Jean-Paul bandeko selon explication ya pasteur wana lobi façon akutaki pasteur Jean-Paul en tout cas motema na ye ezokaki azalaki lisusu na makasi te pasteur Jean-Paul azokokata koloba te bakangeli ye na ndaku donc ata biloko akolia babande opesa ye te ata maya komela bandeko na ngai nde aye kobenga appel vidéo aye kobenga mwasi na ye aye kobenga ye appel vidéo tala mobali na yo nde mwasi amonika boye mobali mbala moko mwasi akomi kolela nde alobi na pasteur mosusu wana ke cheke nanu sucre na ye pasteur wana akomi acheke sucre na ye sucre bandeko nanga ezalaki likolo pas possible nde mama pasteur Claudine vu que azalaka infirmière pe aye koyebisa ye nini akosala pour que sucre wana ekita basali quand même pasteur Jean-Paul azongaki na kozonga na koloba nde mwasi na ye mama Claudine alobi te il faut kaka pasteur asala nini azonga na ye kini aovanda lisusu kuna te nde balobi pasteur wana lobi te moyen azonga ye moko ekozala bien te parce que état ya santé na ye eza bien te comme ça bolukela ye mutu o bakoki kozonga na ye na Cape Town bandeko nanga nde kosala ke baluki mwasi moko azalaka kutu na Canada baye kofuta batike ka ndenge ezalaka ya avion bima Canada États-Unis aya Cape Town tango kaka bandeko nanga couple oyo ya pasteur Benoît na mama Lili Makolo bayoki bongo nde bango bazui pasteur Jean-Paul bake na ye ke noto kende na ye akendo zwa tonga pour que bantikor na ye ezala makasi et permettre ye akoma na Afrique du Sud toyebi te docteur wana soki aza docteur azalaka enregistré to soki ezaka bakuna bango babandaki kosala bandeko bachubi pasteur
Jean-Paul tongaka kochuba tonga wana na kukufa yango pasteur Jean-Paul akufaki. Bandeko na ngai, bandeko na nga, mokili oyo ekomi mabe. Mokili oyo mutu pasi bandeko na nga pas possible. Mokili oyo toza lisusu na bolingo te, na yebi te soki ba pasteur bakomi koboma na bongo. Que dire batu mosusu? Et puis, bokoya kote ya bapagano nini? Bino ba pasteur, bo vandeli penza pona kobomaka bato, bomi penza moninga na yo pasteur. Bandeko na nga na ba histoire na uti kolokobetela bino awa. Mutu penza oya bomi pasteur Jean-Paul eza nani bandeko na ngai? Bolobaki eza kobela. Yo pasteur yebike na za pasteur ata soki na États-Unis wana ba mbongo kandenge balobi ke no ba hôpital eza cher. Pasteur Jean-Paul azana mwasi na ye asalaka. Azana bana na ye mibale moko kutu azalaka avocate. Mosusu azalaka na Londres, azalaka pe na musala kitoko osalaka. Okoki atako benga mwasi na ye teke no ndenge za boye tokendaki feti tala biloko toliaki et puis feti wana soki ezata feti ba invitaki bango ka après church ba kendolia après église ba kendolia. Mutu oya invitaki bango eza grand frère ya pasteur Benoît nde mutu a invitaki pasteur Jean-Paul. Grand frère na ye. Donc soki ezalaki poison wana c'est que eza grand frère ya pasteur Benoît oyo nde atiaki poison. Donc ayebaki makambo nyonso to bando sala. Bandeko na nga mokili oyo ekomi pasi. Mokili oyo mutu pasi bandeko na ngai. Na minute oyo kutu mwasi na ye aza inconsolable. Église na ye kutu koloba te. C'est vrai, mosusu na ya wa sabino awa keno liwa ezalaka volonté ya Nzambe. Oui, c'est vrai. Mais bandeko na nga botika mutu akufa na nzela na ye moko soki ata abelaki toyebike bien sûr abelaki mutu bando sala ye pasi o mokongo salaki ye pasi o soki nini tolingaki na biso to comprendre ata soki to sambeli abiki na ete akufi to lobiki Nzambe yo moko kaka parce que o permettre asala nini akendo pema talaka aza musali na yo. Mais na ba histoire o nyonso na relater bino bandeko na ngai bokoloba nini botikela biso na ba commentaire. Eza vraiment ya pasi pe mawa. Kande na lobaka mokili mawa te mokili mutu pasi bandeko na ngai. Siko na minute to tango bobomi ye bino bo gagner nini? Bo gagner nini to bozui combien? Eloko te bo gagner eloko te kutu bo bando tambolaka donc esprit na bino conscience na bino banda ko travailler ka bino chaque fois surtout ceux qui bomoni photo na ye surtout ceux qui botali chambre bando lala chaque jour et bande konanga makambo pe ya kokamwa ezaki après liwa ya pasteur Jean-Paul oyo ndoto ye komona pasteur Benoît oyo akomi siko kosala ba cotisation pour que corps ezonga na Afrique du Sud. Yango pe famille ya pasteur Jean-Paul eboyi elobi abelaki bolobaki ke na États-Unis ba traitement ezalaka cher. Siko lelo mutu akufi nde boya wana bolinga bola kisake boza bato mitema malamu boya kosalela ye cotisation bosalela ye cotisation te. Tango abelaki soki bozaki vraiment ba pasteur a solo basala Nzambe ya solo bolingaki bobengisa mwasi na ye mobali na yo boye azobela awa ba traitement ezalaka cher toza na mbongo te est-ce que bokoki kotia mbongo to kendo faire soigner ye mais wana nyonso bosala kite bokangi téléphone na ye bo garder ye bo bloquer ye na chambre pendant 4 jours muto azolia kate azomila kate. Et puis mutu azolelaka chaque jour libumu ezosala pasi ezosalaka ye pasi bosala eloko te ka tango mutu akufi nde bokomi kosala basensibilisation batu batia bambongo na bango pour que corps ezonga. Bandeko nanga botikaki motema mabe. Chers compatriotes, totikaki motema mabe efutaka te siko lelo tala niveau bango bakanisaki keno to sala na biso to ebite ba vérité mosusu yo bima nango kaka. Mais tala lelo na ba réseaux sociaux bokomi ko sambwa na o ezaka ebandeli
Na makamnyon surtout, en tout cas, nous présentons nos sincères condoléances à la famille, surtout Bukasa. Wana tomoni Mama Claudine, tomoni ba Agathe, tomoni bana nyonso, surtout ya pasteur Jean-Paul. Totali pe na église na ye mobimba, église Hope of Nation Church depuis Afrique du Sud. To présenter ba sincères condoléances na biso, to présenter vraiment ba condoléances na biso na ba oyo nyonso bazalaki pembeni ya pasteur. Ba oyo nyonso pasteur abandaki ko encadrer famille na ye biologique na Congo, belle famille na ye. En tout cas, prière na biso ezaka que non Nzambe ya lola apesaka bino makasi, surtout na circonstance oyo pe na moment